Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chikote bango. Edino image. Banza soko ya Congo. Nyuso tozalaka ngai na yo etikali. Na ubeli tro na Moscou ah. Bon. Oui, bien na ina ba favori. Na yebi yo zaki na favori, soki na non, lorsque tu étais encore beau gars plus qu'aujourd'hui. Oh, tu te rappelles encore? Où c'est? Bagarre mo bosala nani na pembele. Donc tu vis encore avec un pembe? Ah, tika. Mais si tu vis encore avec un pembe, ça m'étonne. Boni sobali. Ah. Mais moi je viens d'arriver, c'est à peine même que je viens. Ceux qui ont commis Bounga na Bali na Londres, qui ont na lingina mona maman mote. Je suis à côté. C'est vrai. Avec maman B. Mais on est passé là bah étudiant congolais. Oh bah utaki URSS. Na fanfare mo boy. On a ngate. C'est bon, nazaki vraiment tellement il y avait beaucoup déjà. Bon, je m'occupais de Nico. Ba congolais, na ba congolais ba tondaka na sa. Bazaki benga nazaka pembeni ya Nibo Cash. Mobala MKD. Azali Azali ko nazaka bango isika moko. Tela kaka ndenge population zaka soki ba congolais ba kite quelque part il y a une fête de congolais ou comment na ba congolais beli. Mais na sepela ina ambassadeur ndenga bengi sa biso. Yo zaka wana. Oui, na sa kinga o. Mais ngana robeta nini o te trompette. Trompette. Ouais. Ça c'est que. Ozo seka. Et là quand il s'est na fenêtre à bouton. Te fallait ka kana bimisa yo. Mpo soki na bimisa ki yo te. Engaki zane catastrophe. Ça c'est le ko bimaki. Il fallait qu'à comment fenêtre on a mouké na mime kasi mpona kolakisa yo pene oza masoko vite te omikomisi moke obimi na yo mpenza na nzela c'est bien olalite olalite okanisa yo nazokanisa ntango nyonso titongo ata nga mpe nazokanisa nazomona mpena na mule na ngai ntango tokojonga lisusu tokozala boni na nzela mino kasi nzambe te akabolaka ndenge wana eza kaka ngai ti ngai wayo c'est moi votre amoureux mon susu oyebi te soki namonaka yo depuis ke ozalaka nano na mikili na yo ya moscovite nde tobebisana kutu maloba te ya solo ta mobali kitoko Boni nzote koboma yo. Mais lelo na bimasi na fenêtre était banda ngai. Obite ngai nazaka na mwana mwasi moko na Europe wana Letitia ebengo la fille à catalogue. Alors puis ngai mama pera ndenge mona ngai la fille à catalogue bati kana na bazima pona kitoko na ngai. C'est vrai. Letitia ebengo donc on va bima na ba catalogue moko boy. Nazo bima na ngai likamwiza te nazo taka ndenge tukila njame zo tamwisa biso. Bonjour bonjour. Comment ça va bien? Un peu plus ou moins, pas plus que toi, vie. Ça va? Ça va bien. Ouais. Bien. Oui, ça va. Hein? Nazoya te. Bien, c'est kitoko. Na biso oyo kaka te baloba mama bota biso ayeba bota biso kitoko Mwana mobali wana te. Zana ndo Nasa na kitoko mama. Yende penda kwa mama sima toso liboso ndango mama. Merci na bande kono bomesana kolanda ya bino mopandisa monene ya mboka na kombo ya Dino Image. Lelo na bandi bomoni ngai naza entouré na bande ko artiste comédien. Tout est ko kufela ikona monene otobengi na kombo ya Vishaba Moscovitch. Atika biso depuis semaine passée. Lelo na yambi bandi kuna ngai ba artiste to mi ko solo na bango concernant matanga ezole kandenge nini ba kokunda mukolo nini. Alors, nous avons président de Vos na droite nanga, nous avons Merveille, assistant social, nous avons ici, nous avons Maman Essengo, nous avons à côté, tant que Maman Essengo, tout le monde a Maman,
président Jamola donc Dio na bango mi balé salé makambo au balandaki ba épisode wana en tout cas salé makambo alors na éviter ceux qui beaucoup se présenter bino moko to bandaka masolo alors bonjour bandeko Bonjour. On a tiré bino maloba na éviter ceux beaucoup se présenter bino moko Se présenter déjà. se présenter bino mais là sur mo poko ko ba mi aussi par rapport ndenga na solo lia un président de vous Artiste comédien de vous Moussouba. Donc tout ça toujours président en plus ah ouais bah président asala makama minene président de vous asala makambo CP Sabiso en tout cas tout ça utala Joe Biden tout ça utala bango musalaga bango to kenda na bango boye bango bon ça on a cinéma comme Joe Biden. Ah yem da cinéma ya pona mona musala namoni kama mta musala ouais ah c'est bien merveille namoni moi timidité ali ya nini. Non, il aurait été Titi de aider quoi. Titi d'aider toujours par rapport à l'organisation, tout ça toujours ensemble. On a ça émission, on a 10 artistes, donc ça a sur 15 émissions déjà. Les émissions là, on tourné déjà 23 heures, on a sur fatigue aussi. Il y a des gens qui n'ont pas poussé. El Papo. El Papo. Merci El Papo en tout cas. Asa moi bon ça quand on a beau comprendre mais asa bosser hein, ma casse. Maman Esengo. Eh bien, Maman Esengo, nde bomoni ngai entouré na ba frère, ba collègue, ba ami, bomoni to blagaka. Malheureusement, na memeli bino lelo Esengo na ngate, o nazaka nango, nous so amoni Esengo amoni la joie. Mais lelo ezali avec beaucoup de tristesse, fatigue, il y a repenser na gauche, na droite pour na liwa Chaba. Oh, tozali kobenga Onclino, oh boyebi na Moscovitch, oh boyebi na Sableman, liwa ya Sableman eza le roi ande balobaka kake na matoyi. Donc eza eloko moko ezopesa biso pasi parce que tozali ko s'attendre nango te, bien sûr toyebi ke mokolo nzambe muta decidaka. Mais so boyebi ata moninga zaki na malade, situation eza boye oui, peut-être beaucoup bande beaucoup gérer ba émotion. Que au vandi boye au monde bazo sindelo mais Chaba kufi quand comment lelo akendaki na tongo akeboye na poko donc je ne sais pas Edino eza situation moko eza très difficile pour la biso. Mes condoléances na famille à papa Chaba. Alors président Jamola message ne kozani Message eza kaka tozole la l'icône à la personne de Chaba Mouteba Onclino, un grand artiste biso surtout les loto a mobilisé pour bazokunda Chaba mardi. Moni toko kite to lembi bandako photo bima to lobela Chaba. Chaba oyo tozolela lelo un des premiers comédiens, je dis bien premier comédien à Coupe Salongo. Yango mawana toko kanga biso mote biso to kokuta ba ya na basali musala ibele. To yepepe mena bomba sungi biso to koma ba mola iba Esengo. Ti ba de vos ba ye ba Rolanda papa na bango ya na bango mobo ya sala ki musala ki toko ba papoche ba ba koko na bango. Donc yango moni toko kinda kote on dirait Paris ezodingana te. On dirait Paris eza kolala parce que bateke Chaba azate pe aozalaka te mais azali na banda ko na ba CD na ba vidéo o bozana ngo yango moni Edino toko kate toko kolela banda kote to na ba studio ya télévision poto annoncer que mardi Chaba ba okendo pe bisa na mboka sika yango tozana bino poto betali sur la Chaba c'est ça. Alors président Jamola mardi ba okunda papa Chaba alors ezatote par rapport ya ndenge makamozo kinde. Bon, tout c'est trop dire, moni mboka na biso ba kondia sika baye, ba changer rythme rotambusa ba matanga, ba makambo ebele ba sa ba réforme. On kokunda na kitcha c'est comme de lundi à jeudi je pense. Alors biso pe soka pona posa na biso. Oui. To ko senga ba konde week-end. Waza star, waza icône. Si, c'est mieux aussi. Et puis biso na poto a to na dimanche to na lundi te po to ça ra mikolo nyoso mais au moins week-end na biso batika la biso ndamu na mondele. Croyant que to kolela Chaba week-end pour tout ça vraiment na bateni mais ta le to so ba 23h à to na studio na yo pour to cote sa message et puis lundi le bito ozana musala mardi to ozana musala mais to kolela ka Chaba. Ata poto ezana ngo strict et puis exigeant mais to bito kolela Chaba mardi. Yango to eto sola na panza sango na momo bino
Poto Saban à Paris, toujours les la Chaba. Et si ka bozo et bango lobby na banzela ba n'importe poto communication ça y est bon kamote surtout boya boya tous les la Chaba. Alors président de Vos par rapport à la Papa Chaba organisation ba programme ni bozui pour na ko 5 sabande koto ezalini mardi za to déjà za Nicolas Misala. Bon, moni dans la poto, avantage à poto ça matériel, avantage à poto la communication, avantage à poto ezali bazara moi pam pour ça voilà. Donc nous monte tout ça les émissions te ko souki pas na d'une image ça pendant ça on a comme de façon que lobby déjà tout déjà aux aguets, c'est dit tout tient dans message tout déjà place ni tout ça la biso mardi pour mardi là ceux qui va confirmer biso en haut donc mardi déjà lobby déjà donc d'ici midi ou 13h déjà tout déjà ba confirmation puis tout tient d'accord ba SMS ba communication dans la poto que mardi tout côté na place tel pour biso pe na ndenge na biso tout les là icône papa grand prêtre na monde na biso qui ba na mike to mona e lelo atiki biso asali ya ebele lelo ki ba na poto ya biki mingi Moscovitch to mona Moscovitch on publier moi on a page na obo mona mna ba tout ba répondre ba comprendre que to perdre mouvement mnen donc ça calme donc d'ici lobby na 13h déjà ba vous informer place ni monsieur vous allez parce que équipe de base moni papouche secrétaire général ya bomoko papa biso mo les awana et 16 ans to qui pena désigner le parti moi ba 500 pour celle qui a déplacé mais déjà équipe ça mobilisé mon tiro tous ali mobilisé de façon que même la dernière minute tout ça va précision c'est bien pour moi monsieur ça la bien. Alors papouche rolobani papouche nabi que organisation de la mine na maboko na yo à chaque fois makambo salaka papouche salaka wana pour en tout cas ko satisfaire bande ko neso bayaka wana po bazala bien. Alors papouche yo penza nini kaka papouche pesa biso un message non un message ya non ya grafité to c'est la programme de président de Vos lobby et même à Senga lobby na CG na biso bien na biso mon la président. Ça veut dire que l'organisation est légale. Nous avons organisé ça bien. Surtout les bienvenus. Alors, Maman Sengo, pour la date, il y a mardi. Si vous jugez Sika, il y a ceux qui vont Papa Chaba mardi. Donc, on a président Joe Biden, Devos, Papouche, Molaï, Baza, déjà, on a Sabasingane, tout ça, en a couleur, au moins, il y a un moto de bande, on a besoin de Sabasinga. Dès que Devos a lobby, soit Sika va confirmer, parce que tout ça, c'est la paix, Kinshasa va confirmer, biso. Donc, on s'organise pour mardi, mais Kinshasa va baisser sous mardi, t'es à mon colobo. Donc, nous sommes là, tout ça, la mais déjà, l'essentiel et la plus importante, ils ont sensibilisé Moutounio soit Azala déjà dans état d'alerte quoi. Que ceux qui ont mardi, tous ont le quoi basoda, toi on a choisi, bah bah où t'as mis ça là, Moutounio soit se sacrifier pour Azala place ni Nico Azala ou mardi ou mercredi ou jeudi parce que tous ont la matin, tous ont la choisi. Donc c'est un peu ça. Alors pour ça de vous si vous mettez Mbela la bande de Kounios. Nangonga Oyo donc d'abord date ya mardi parce que annoncé na Kinshasa omoni biso na poto to kangi ba date mingi pona bande ko na Kinshasa mais batende ko na Kinshasa na plupart des cas ba respecter ba date na bango te to ndi makakaka date ko ndi mama chaque on a combien de dates on a ba niati date boy to sangani to jouer salle dit à tel point que to jouer salle et puis même na ba conflit na bande ko na so ba salle au félé. Quand on a date pour la salle, il y a Serge, il a fait passer Serge Cabange. Après, si vous avez date, salle n'est pas offerte. Pour biso baby que tu vas bande pour mon artiste, pour mon musicien. Tu as date. Et puis, quand on a ça, la mouka à gauche, à même à gauche. En fait, nous avons dit ça, bon, bah colo, bah matanga, bah colo, bah dépend de la famille. C'est comme quand on va la mouka, bon, so bah pèse une date, bah que, bah on n'ingise même jour, bah non. Oh mukonzi muso abino te ngana ina za matanga ya Chaba. Chaba mutu munene. Chaba mutu munene beaucoup de mardi est-ce que botoni ba continue so. Beaucoup de mardi na compte ya famille kaka, bien na compte ya artiste, so famille a date. Est-ce que ba konzi ya mboka
bandimi date wana mardi. Est-ce que protocole oyo esalamaka mpona artiste ya monene lokola Chaba akufi est-ce que possible olandeli yango gouverneur ya ville ya Kinshasa andimi yango Gentili Ngobila Mbaka? Est-ce que na motuna mo est-ce que vous allez rappeler na appui na gouvernement? Mais pourquoi artiste il y a Makassi. Après Zali, la preuve année que même Souka Nae Awa Ndie Togi déjà que non, formation maman Denise Nakero, c'est déjà quelque chose pour avoir obsèque, même prise en charge déjà. Donc côté on a déjà gouvernement en termes de gouvernement, exemple mon boulot mais en termes de bateau, Azokamamboka appuyé Zali. Donc côté financièrement vous en souci côté ça pour mes athées mais c'est quoi que je sais Chaba aza petit comédien Chaba aza te kabimi lobi na groupe soki songolo pakala bobo lele pona mardi et puis la ville n'est pas mobilisée mais quel que soit le lenge ba okundaye faut ba honorer honorer Chaba lingo la kisake ba o ba leki o ba na mosala mais ba ketala biso ata Chaba akufi millionnaire to bien milliardaire te mais akufi na kombo munene si c'est tout kombo Chaba lelo sozo ka Chaba Chaba lingo ba ningo ba cuivre peut-être va ba ébate cuivre au moins na mboka na biso kuna na Chaba kuna esika Chaba ezaka na katanga kuna tu as passé un combo ya Chaba lingo ba cuivre ville Cupi frère donc eux na cuivre donc Chaba na to père de bende ata to premier producteur ya cuivre na monde songo ba pesa comme na Chaba pour to garder kilo ya mboka na so comme premier producteur mondial ya cuivre na bepoko na tango ba Kasavu ba laki ba président ba Mobutu ba laki ba président alors ya moni komba Chaba ba pesa ki na personnage pour to la tsaka keba tout ça ba premier producteur l'homme oh ya ku faire premier producteur ya théâtre na sur le plan ya prestation président na okato message na okato malobati na landaki papa Mangobo alobaki akutaki ba Chaba na kacha comédie Robi ke tota Mangobo icône akutaki icône mususu akoti juste atangi ba icône ya kuta la comédie atangi papa Chaba atanga ikeke ba tuna inga atanga na inga si mais comment bako kunda ye mardi ça jour moko te ba twa sana misala donc honneur na ye penda e uzala penda ndenge zo sengela te zo pona te que ne zo que ne vite zo que de boko senga boko tata demande te po ba poussa eta mamke ba tsaita weekend. Bon, moni pendant la restriction à Covid, qui c'est comme tambo na lokolo moko na poto. Mais je pense que bayo kapé kolé la biso bande konaye pour rendre honneur au ebongi na po ce que les ministre pour biso tout le monde a Chaba na ba ministre pour tout le monde a Chaba éducation a pesi à travers Moussa na Congo et ça na niveau moko alors ministre n'est-ce pas président de vos il y a les colo makasi alors donc c'est dans la régie a la biso no moi extrême moko ya misala o ndeko na biso papa na biso Chaba sala na groupe salongo bokolanda yango après tozonga na émission na biso bajudi sable yo so comme na fin de mois obungi moninga mais lobi na landaki communiquer na na radio yo ko yoka jonga di yo na mona o changer les sous-soutés mon cher donc makamba za ko pekisa heureusement yo ko yete ba parti politique wana mboka na biso wa eza ebele tika makamba politique wana eza makamba ba vieux mon cher et kulukulu ko problème mabamba ilo ko na parti na tika ko yebike na koma kina onje nini na Jesus nini na wana mais eza ba net blog mo ba caritas ba ni ba œuvre sociale au moins net na Kivu ko au moins net gouvernement biso ba yedara bango sous-souté bon nga sikoyo na sel onje au moins net na Kivu wana ba yedara ba Rwanda wana donc au moins donc ba minde la poto au moins bazo siko bazo préférer ba onje ya na sel ay onje donc net ba ça que onje idée encore on m'a ba idée. Mais mon cher, malchance, mon cher, na côté qu'on a retard. Ndenge mona parti politique. Pour biso ko tsaka lero na après ba CNS. So to ko tsaka avant mais parti politique pe simba. Bon mbalo pe ONGP. Na côté na retard, moi ba agréé en ozate. Mais sur simba qui mais communiquer fana. Fana zoka musanga ye mon cher. Rock boy fanda. Communiquer yoka kiwana. Na sa l'église. Au moins ba bambou libanda te. Non, moi, je ne bambou na la porte. Mon cher, Mbalo église Nangaï, mon cher. Donc, yo pasteur. Révérend. Révérend Chaba. Ouais. Heureusement, yo yedi.
oyebi ke moto sa premier témoignage na yo ngai ouais l'église le 17 ndenge oyokai communique ndo so bato baye mon cher yo premier do yo nde oyebi oloba na langue ozosekisanga mpenza nazotuna oyebi oloba na langue nayebeli yango soki oyebi te nakolakisa yo te donc ozalaka kala magicien ko do baesprit ebele ekotela yo ngai bonga nde moto abimisi baesprit do nakotaki mpena na kati donc 128 esprit ngambo nabimisi yango ouais toti kozonga na émission na biso alors mama esengo namoni toujours ozaka na mawa nayebi ke basouvenirs ebele ya papa Chaba est-ce que kobetela biso ta moko basouvenir eza tellement ebele ya papa Chaba ndenge kaka nazoloba onclino biso tozala kobenga onclino azalaki oncle moko le plus gentil le plus doux onclino azalaki oncle moko on dirait azalaki koantete biso na lipatiko c'est-à-dire makambo na biso bafille nyonso pa Chaba ezalaka nango kaka bien ozo comprendre complicité makasi ezali kuna réunion boye lokola alobaka neti akomaka kaka du coup biso tozala kotumboleka ere ya réunion tozali kaka na réunion mona totali ye soki tozosola totala nene lipati totali ye omona atali biso kaka asalisi soki toseki omona badoso batali kaka Chaba ye se fille batali balongoli elongi ti baye opesa ye rôle oyo ezalaki ya onclino malgré bapièce oyo nasepelaka nango mingi oyo na joa na ye pièce wana tojoue yango tellement bien po toexprima nyonso oyo ndenge nyonso tosamizaka na Chaba tozwaki lokola oncle na biso lokola oncle moko akova na kiti bope oyo mateli ye okangi ye donc vraiment tozalaki très bien na Chaba même ata na groupe na biso ya WhatsApp ya salongo soki anniversaire ya biso les filles c'est Chaba toujours moto akobanda na bacomédie moko donc oyoka bon lelo tokende na hôtel nini tokende kita le mami nous le mami tolata nini la bionda rouge 3 étoiles boyena boy vraiment onclino vide moko donc na ebité onclino tokomela na il y a même pas longtemps a epsinga essayer ozolakisa nga amour na hôtel lakisa nga ta amour na WhatsApp ebisi a onclino ata crédit ya WhatsApp ya mega eite to seki ouais tozaki bongo na onclino na biso donc Azaki Moutoumoro facile à vivre, il était très comique. Hein? Chaba vraiment. Azaki n'est compliqué. Hein? Non, Chaba Azaki compliqué. Au moins de Togo, ça sa réunion boy. Au plus si j'ai boy. Devant ça banzolo bamoula ya kati nonga na moni boy. Chaba au vent d'aka zota abino boti bozo ba décision finale. Ce qui fait sa vie na ya pesi. À contredire Moutouté. Toujours calme. Donc nous c'est ça pour ça na yo. Ce qui est ça malamu, Chaba adoptera toujours. C'était comme ça qu'il était Chaba. Quoi ça dépose? Mais quand on revoit boula mon papa Chaba. Non, Boulamo, il y a V Chaba, c'est tellement belé. Boulamo, V Chaba, c'est quelqu'un de simple. Dengue, c'est à lobby, l'amoureuse. C'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui sait comprendre les gens. C'est quelqu'un, Adam Kolo, il connaît Azalaki. Mettons en coup tabino, na place Bovandi, c'est-à-dire c'est respecter chacun. On peut se honneur na yo abi qui non na minute, devant ça na monte na e, Azao et Azali, na minute. C'est-à-dire, à quoi s'effacer pour peut-être appeler ça honneur aux ont mérité dans le moment. Donc c'est quelqu'un de bien, vraiment te perdre, de humble. La preuve année, baby vecha battant avec une poto, baby ninga zalaki. Parce que tout le monde a le lot batum sous. Les anninga il y a critique mais tout le monde a balé na so mille lo. Beaucoup de moi milliers, ça dit moi. Limisa pardon. Moi qui otteins, ça dit que bah mon qui a salé parce qu'il y a mais ce qu'on veut Chaba beaucoup de milliers ce qu'on veut Chaba beaucoup de milliers boye de 11 centimes que non à se effacer n'est-ce ici à l'objet donc à autant la bino va observer c'est quelqu'un qui était plus observateur à ce qu'observer na autant là nini na moment na est-ce qu'autant en maloba ça qui était à lobby mais ça t'es qui n'est bah vous savez mon là ça va là on va mon là il y a ça ah oui donc exemple amener Togo pas les autres Togo tirer pas violence c'est que humilité ah oui c'est ça c'est facile d'avoir alors mais Papouche le bana moi bola ma vie là yo kokoti on a toujours bola mais toujours il y avait to lobara qui ndega ba mikolo ba auto lobara ngana ebi ya papa mo boye o mo so afandi bo lobara te yeka lobara na scène yeka na scène so pese ma lobara wana pena
bon on a se défoulé à PC au PC qui relâché la bino mais avant mon bah il calme il bien là bâtonner surtout nazarane pena trop pénaté mais non la monnaie na mabete merci jour na lo baka o na mona o nga na mona ga ya mona lobi on a monité moi pena loba et ça été mais toujours paix à son âme vient à biso toza biso surtout des cœurs toujours tout les lèvres na attitude quoi. Alors précisément là yoko jouer na moi mingi na groupe Salongo alors mais quand on peut exceptionnellement témoignage aux alango tant le azati il faut beaucoup à dire sur le plan il y a organisation il y a groupe Salongo avec les vieux les fêtes Chitengesana qui suffit notre patron vraiment sans Chaba on ne peut pas tourner sans Chaba oui mais parce qu'il y a à 6 000 lignes de conduite, il y a un scénario, il y a un synopsis. Pour bon matin, la scène, il faut Chabaza là. Et puis, on a dit que ça, il Chabaza, il faut Chabaza wapi. Chabaza, puis il était rarement Azanga. Il était toujours là, peut-être qu'à cause d'un mois restaurant, d'un mois Sima, ou bien un restaurant à Doudou Konkou, pour Azagi payer un restaurant à RTNC2. Alors, Chaba, il était fort dans l'organisation, il était très fort dans la régie. Moi, les gens ont négligé, moi, on a un tournage. Pour tourner bien, il faut qu'il y ait quelqu'un ou un comédien. Moi, on a que des voix, ça a un chapeau, ça a une lunette, ça a un veste, ça a un parka, ça a une écharpe. Donc, c'est Chaba écrit tout. Tant que on a lancé Nathalie, hey yo, longola, donc ça, moi, je suis ça, bien, vous avez joué rôle, il y a patron, yo, il y a bien, ou bien, on l'a mouru dans Tongo. Fola ta peut-être bilamba ya rolala na mona mbetu yo la maquillage no ute no nanda ko Chaba non longola oyo zongisana nu mutapongi na wana nzoto donc Chaba va nous manquer le groupe Salongo et j'espère que en absence naé le groupe Salongo même temps groupe Salongo redémarrer oyo Chaba a tout fait parce que comme il a RTNC3 pour s'occuper na ba institution publique ça veut dire parlement on RTNC3 et puis c'est un cadre à Kofi il fait un cadre na RTNC donc ndinga savana RTNC azomona a manqué perles rares parce que moi na génération même na bango ba côté RTNC kala donc atikali donc yemutu vraiment bah, regretter mais surtout sur le plan dramatique dans le côté théâtral c'est Chaba parce que c'est le premier personnage qui a dans le théâtre groupe Salon je dis bien groupe Salon alors on a joué on a fait une mission à bagendo ko enlever lenga chérie nanga essai na théâtre en tout cas ezalaki donc namoko nakeluka bandi on a pessimo que sourire malgré tout ça la mawa mais bon tu comprendre kanisi encore makambo belé to kansa tu comprendre c'est parce que bagi bana Chaba sans Chaba na groupe Salongo rien pour permettre la vie ko dit vu que tu dois bengi 111 donc à ce carnet mais sur téléga yo mo fo na makambo logique mais Chaba sourire égale sourire ma vie ko dit bazam ma vie o ba fan ça qui zolozi na ke respect mais Chaba respect ou pas bokena ndengwana vous comprenez richesse ni to perdre alors ce qui est bon pour moi que je peux mener à Chaba. Et là, si on joue dans une scène, il faut faire très attention. Si tu joues un rôle, il y a colérique, il y a méchant, à rater. Chaba a raté. Au matin, il y a un battre au Félego, aux yeux en paix. Mais dans la mise en scène, il y a des gens qui ont rando d'après. Non. Moi, je suis un comédien, je suis un personnage à Chaba. Dans la scène, deux fois, et puis Chaba a joué dans un grand comédien. Donc là, Inga a joué na Master et Ballet Mondial a joué na Vieux Doudou Fuka tala dio ya Chaba na Doudou Bakidi Fuka et puis toujours regretter ma classe c'est Chaba qui s'occupait de Kokodioko de notre frère Kokodioko a hospitalisé Chaba Tiki donc kambo sona okansango nzambe ya minene vraiment kaka na ngonga o sans Chaba Kokodioko n'a habité j'espère que ne connaîtra Kokodioko ça en hôpital peut-être bah éviter pour démarrer bah ma psychologie de Kokodioko pour la santé vraiment toujours regretter ma si Chaba loboko ya mobile ya Kokodioko
sikoyo tokosuka ndenge nini sikoyo Chaba azate biso za na ba partenaire ke bande kona biso belombe baza ba masumu baza mibali baza kuna ba masasi mais oya bazala ki so monde le kambu Chaba mdoke le ka kokodio ko isika zali mais kokodio ko loka comme na moi problème de psychologie hein donc vraiment Chaba tiki biso donc tozangi maloba nzamba perception kimia. Alors, bandi ko so bolanda biso oncle Dema Ti ou Dema Kamasu. Merci na ba conseil, merci na ba félicitations. Et Tio Pinto, merci encore Anna Bassadila, merci encore na Gisèle Oumba, les véritables diamants noirs. Merci encore na 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Alors, présentez-vous tout comme pour nager vers la fin. Invité Lilobani Niro Pesa. Minto, maman c'est déjà. bolilo bapenza eza mingi penza te tokoloba ke na bandu balingaka biso Fifi Kasenda mwasi ya Jordan Lukisu vraiment masala nga Stone Kongolo na Classe Kongolo mama Eugénie Mongai papa Mofa Mongai vraiment masala nga Domitine Makenzi ya Dilondole yo yebi oza mécène oza moto ozala na biso pembeni tokufeli baoba tokufeli ya grand prêtre na ndenge moke te Maman Sanga Justin Soukama Fanny 5 étoiles Maman Mancha Boza na biso assister biso nous attendons unika ningi sa zolela eza passe tous a besoin na bino pembe na biso vraiment pour tolela oya kufeza mutu munene Joline c'est ka femme d'affaires maman yango ko soutenir biso vraiment pour tolela massa na ngai l'honorable Mimila Efeta honorable Mimila Efeta pour soutenir biso vraiment Tobo Santé Fondation Espérance Musoba boza na biso longa ba oni so bolinga olinga ba vesha boza ebele hein Beloti Mangela wabe na Bruxelles vraiment boya ko soutenir biso ikuza penza esongo makasi Tobo Santé na Nakabunji dino tout na Paris awa doza mobiliser boya parce que ya kufi la muta c'est bino joie à transmettre nos messages mon important pour faire de la différence bo c'est comme Covid bo c'est café Chaba les lois azate tant que communiquer dans la poste à la vie. Parce que tu as quelqu'un qui est des jours. Hein? Voilà, dans la poste à la vie. Tu as accompagné vraiment et que ça la malade vraiment pour tout le monde qu'on a biso vraiment na kimeno son esingonyoso pour sentir maintenant que attends mon abisoté mais na mon limo à comprendre que non ses frères sont en train de lui plaire. Voilà, et le message de prophétie. Merci d'abandiko Sobolanda biso en tout cas et tout singa aussi na part nangai na osinga na bandeko nyonso oyo aza na espace tout salle moko boya moniki akoki kosangisa bandeko ba artiste comédien en tout cas bofungola mitema mpona mokolo moko kaka peut-être mpona quelques heures okoki kolivre yango mpe comme participation na yo osala bien parce que oyo akufi aza icone na mboka aza mpena motu monene malgré tout ndenge programme epesaki bakunde mardi vraiment bandeko bosala nécessaire wadon fumo président Geni Wala Masamba bosala nécessaire na habité merveille le banayo kozani ni bande kono so bala o balinga kayo pour nous soutenir quand même ka enterrement ya bien na biso Chaba oui minga olobezate na bengi sega batno surtout bo le na biso longo na bosanité Christelle Matidichi babi na bosanité Francine Nito aussi so yo soutenir biso parce que yo za déjà na événement c'est non déjà John May déjà sur aux ans pour nous ça bien par rapport à l'organisation. La Bossane TV n'a pas Jove Faso. Jove Faso a toujours permis à l'artiste et à soutenir l'artiste. Mais converse aussi n'a eu vu n'a pas fait les papa mais n'a pas mbela ou n'a belé lieu sur et puis au son habitué ça bien. N'a pas tenu surtout pour la biso Jenny Umba. La Bossane TV R9 mon coco 9 match. Toujours babi boya on a soutien toujours ne bo soutenir la merveille boya pe bo soutenir na matanga evi ça la biso bien na ba onyo surtout bazala na biso na bo sanité par sec na ngai Ali Jabir Joël toujours na temps papa bio Lévi toujours na ceinture boya tout soutenir evi tous les là toujours ensemble quoi. Merci encore mes condoléances encore la famille na uti hôpital na mama yebo eloko moko te tina morgue eloko moko te toujours ensemble.
Merci beaucoup Kolanda Papouche. Voilà, Aza social pour ça la organisation la Katia Makambo. Félicitations. Mais pas place pour qui là. Bazomona plus bazomona yoti. Mais ceux bandi pour la Papouche bazali venir. Ça la peine pour venir bien makasi. Considération za rabia makasi. Mama Esengo malgré tout passer ça makasi mais ceux qui usana liloba. En tout cas bona biso na peska ba condoléances na famille ya Chaba, ba condoléances na biso artiste bana Congo. Toza na besoin de soutien na bino. Toza na besoin ya boye la biso amour, boye la biso ba encouragement. Po to kunda Chaba na ndenga kimia. Na sengi na bandeko ba comédien bazana Kinshasa, bazana na bomoko, bazana na boyokani po nyoso eleka na kimia. Merci, voilà, Maman Esengo, vraiment, Aza Malam Moussi Azawana. Azo Kalisebili parce que à Joana, Papa Chaba, papier Sebili, mais la régie tout la nous moi badissé, les papiers sur Bajoua, pour l'anda yamuna pendant l'émission, pour l'anda moi ba explorer tout la bilan pour tout penser encore dans mon oui. Alors président Jamoulaï pour nous qui ça. Oui, l'appel les a lancé na Wadon Fumu, la noblesse par excellence. Wadon Fumu. Tout ce qui n'a eu, bah comédien, bah kutana, l'objet à 13h tout le biano. Pour te dire que la kibiso, le beau qu'on a eu est incommensurable et zanga suka. Wadon Fumu. Pour na tout le casal, pour tout les la Chaba, Paris est à mobiliser. Vraiment, beaucoup de bana salongo a lancé invitation à la comédie il y a Paris, de partout. Topé Sabino salle lobby vers 13h, tout en attendant confirmation exacte pour Kinshasa ça va surprise mingi. J'espère que na liwa ya Chaba iza lokola nde tonyo kama été na liwa Mama Chako to rotia date boye bozui mususu botie date boye bozui mususu à tel point que Tozangaki kimia perturbé, mais j'espère que date à mardi soba kangi yango biso ba comédien oyo tozo la esikani ba la Chaba au moins donc tokozala ensemble bozala confirmé demain après-midi oto baso tozala wapi au mardi wana tango azobisa corps ya Chaba biso tokutana boto kende ko la Chaba ensemble. Ça nous va droit au cœur. Maweleki makasi nzambe a battre la molimo Chaba espéré. Mes condoléances na famille na biologie. Merci, merci ba dikono so botu kolanda interview yo. Eza passe mingi bozomo na Maman Esengo za inconsolable. Donc bande kunyo so na diaspora o bozana likanisi ya ko ide ko sunga parce qu'il faut tout ça salle. Et puis, président, ceux qui sont les monani, tu as la tongo, ça tout. Non, tu as en période de Covid, tongo, ça c'est trop dérangé les gens. Et puis, tu as un jour à Moussala. Donc, au plus tard, 0h, tu peux libérer Batou. Au Bakende, tu peux passer à Moussala. Tu as la journée Mobimba à partir de l'après-midi. Pour Chaba, on a presque 12h avant 12h, 13h. Au plus tard, 12h, 13h, on a le Congo. Et puis, Bissot va continuer maintenant au plus tard 0h, photo libérer ça. Merci en tout cas, Oezalaki Abino Mopandi Samomone Namboka Edino Image. Merci na bandikono Soboti Kolanda émission. Merci na Maman Nisha Siperet du quartier na Virishatillon. Merci na Maman Siperet. Merci na Maman Ya Bengazi, to Maman Irène Bengazi. Merci na Maman Nabiso, Maman Georgine, femme d'affaires. Merci na Fana Queen Babouti. Merci na bandikono Sopiba Jumel de Paris na Kisuna Mouti. En tout cas, tout le monde a la cima, tout le monde a information par rapport à Yamatanga. Ce qui mardi va vous sur le plateau pour confirmer nos confirmations. Mais lobby, à partir de lobby, tu as déjà confirmation. Ce qui est à peine maintenu pour la date de mardi. En tout cas, merci. Tout le monde a la cima. Magique, romantique, joyeux anniversaire. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Non, makambo penza siko okebani. Bon, ozokende bon.
Ya na to solo muke. Ah vieux, je n'ai pas le temps. Non, problème situation wana. Situation wana vieux. Non, to solo makama. J'arrive, na ke first class. Vieux, situation wana kei. Place ngapa na uti ba démarche wana. Nake masolo mo bota mo ya oko. Mais biso pe to rito elso masolo pe ya. Wa yo ezako ekoza ya buzoba. Mais ça na ya buzoba te. Mais on a tala, ma sœur, yokanga. Bon, comme ça so zongi na poko to solo lango. Nake banque first class pa ya. Tolando et pas gérer. Pas gérer. Tokuta na wana. To solo lango. Oko sepela. Te na lobi masolo biso. Yo so mona mbongo ba te mo le vire mati. Mbongo Bon les kamte kende banque. Vieux, loka ke banque. Vieux, si vous avez besoin d'aller à $700,000 des fois, n'a pas de problème. Comme ça, tu as causé. Problème, j'ai confiance. Hein? On en parlera. On en parlera. Ok, ça. Bon, on va aller au Bananga. Bon, ok. On en parlera. Bon, on a vu. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo. Chicoté bango. Edino image. Banza Sango ya Congo.